Bonjour, 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 Babi. Ici chez Makwax. Moi, na Mamado, moi, na ba fidèle Makwakala. Nabi to komi na été baya mwasi. Ba kilote oyoyo, eza ya été. Tala ba kilote ya musuni na ba chemise ya musuni. Olati eza ba X large, babi ceux qui X large na ebité, ceux qui medium. Donc voilà. Toi na ba chemise o ya ba galiano, bato bazaki na besoin ba chemise ya ba galiano. Moyena fungola ngo ezate ba chemise ya ba galiano. Toi na ba polo na biso ya Casablanca. Donc voilà, toza na polo na biso ya Moschino. Moschino eza na top. Moschino eza na top baya mwasi. Awawa toza na 5K. Awawa chemise ya Versace eza na litambala nango foulard hein. Oyo eza na foulard nango. La plus mingi po na basi. Soki pe mobalo kosobo pesi ka madame litambala foulard. Donc voilà. Oyo yango yo. Ba chemise ya kitoko makasi été yango yo eza na foulard nango. Yango yo ba X large. Toza na collant na biso. Ah, toza déjà na Moschino. Ah, toza na ensemble ya kilote. Ensemble ya kilote. Obengi otuni. Ah, toza na chemise Galiano. Zena na hotel la bino yango. Omona. Ah, toza na couleur ya Moschino ya noir. Oza 2X large. Oza X large. Je 2X large. Toza na ba collant. Collant na biso ya kitoko ya Versace. So sombi par exemple moi body na yo boye soki polo na yo boye ozwi moi kola na yo otie yaya oleki nzela. Donc kola yango yo biloko oyo ebimaka te elongwaka te eza penza makasi eza ba broderie moko ya kitoko makasi. Donc awa toza na chemise ya Louis Vuitton. Nango moi 3 modèles, donc 3 tailles. Oeza medium X large pe ezali. Chemise na biso ya kitoko eza pe na litambala. Moni chemise yango eza na litambala nango yango yo. Donc voilà, ya mwasi kobuka na te eza chemise ya Louis Vuitton. Yango wana awa toza na chemise ya Dolce Gabbana, DG Dolce Gabbana. Donc eza ya kitoko makasi. Awa na basi na mibale eza mixte. Toza na kola eza deux sortes. Kola oyo eza elongi penza ya Versace. Okolata nango body ya Moschino, okolata nango body oyo ya rouge pe ezali. Okolata nango polo o disons ya Casablanca. Toza awawa na chemise ya Moschino. Oeza X large ya kitoko ya musuni ya Gaillard. Donc toza na ba chemise na biso ya mwasi mbandaka eyaki alors ba chemise ya kitoko yango awa penje eza mingi ya mibali so pe mwasi ozingi olata na yo okolata eza nango mixte. Donc voilà toza na awa toza na kilote. Ba kilote na biso yango yo kilote na biso na chemise moko ya été kaka. Donc voilà kilote penja ba 2X large ba X large. Moi kilote no ya kitoko bolati na mo eloko no bowe otie na ona nzoto okay. Donc ba foulard ezali pe ba foulard chemise à Louis Vuitton. Donc ba foulard ezali ba chemise eza. À bon attendeur, salut. Awa toza na ba mbandaka penza, toza na ba kola, toza na chemise oyoyo. Chemise oyoyo. Chemise ya Galiano yango yo. Awa na fongoli oyo na lata oyo yanga ya kala. Oyo yanga ya kala, na lata ngo depuis ya kala. Donc chemise yango yo. Chemise nanga yango ya Galiano. Eza na o journal Galiano, boyebi ka ndenge Galiano ezalaka. Donc yango yo yango eza na kati ya sac oyo eza large
non x large eza mwa monene x large natala yango bien noni x large oyo pe ya moshino oyo natala yango pe taille bien nayebi te soki ezomonana awa x large voilà donc toza na bachemise ya x large yango naza nango moshino modele oyo naza na galiano oyo naza na Versace oyo kilote na chemise naza na chemise oyo ya Louis Vuitton oyo eza taille nini oyo medium ya taille mosusu pe ezali taille mosusu ezali eza na bafoulard nango donc voilà kilote ya Versace oyo yango bon a bon attendeur sali bobosana te toza na DG toza na DG nabosani elamba moko voilà toza na Dolce Gabbana mosusu yango litambala nango yango foulard bamaneti nano eye te o foulard o chemise nango eza manche courte plutôt donc yango chemise ya kitoko ya musuni so moto ayasombi yango te nga moko na olata yango po couleur nango mpenza wow oyo eza taille nini eza large nga kuta etalinga te ezala large ezala nini